faire na fali na les camions na yemba te wana olobate na olobate pour ba nyonso ba bigi na hotel na faire Bogis mon père n'est pas dans BCB. Je crois que on a tort de manquer son respect au bagage moi. Te ko revendiquer ba droit na yé a raison. Mais ko manquer respect da na raison te. Que nous manquer papa n'exaucer et que nous manquer respect. Ou que nous manquer musicalement papa na faire au manquer respect. Musicalement papa na JDT. Non. Non. A municipal batu oyo o peut pas patron pe na l'orchestre na bango. Il est pour grand na makambo ya biso bato tolani na sima. Non, il peut père de famille. Banana on a grand frère. Na grand frère ceux qui aujourd'hui elo kwa mutu. Luka aussi ça na mutu. Yo mona no banana pas aussi respecté. Aussi sina mutu. Zaka banzembo te makamnyo soka ya banyongo. O banana pas aussi ça na mutu. Ma belle Rio ezaka vérité. Ma belle nangande ya. Maindako pour la vérité. Ma belle nangande vérité. Différence. Faire gola ole kinga na koyemba. Mais na koyeba ko concevoir musique nga na lekio. Nga za ancien na yo. Espère manzo ki tala moto tika kina pandezo so kaza viva tope ati azongisa kine molimo. Yo moto zalaki no ko karesa olongwa BCB j'étais na olongwa nga za BCB jamakila. BCBG c'est mon ba mais orchestre na ba ba yaki koya. BCBG c'est nous, c'est Rio, c'est Kibens. Nous sommes bato banda qui c'est Chai. On a posé une orchestre bobandi yango mais makila so bakate bina en commun. Mais le baba to moni Chai qui pas wera fula eh. Makila, yeta musu makila bandunduti. Okomate. Bandunduti. Oui, Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso toi nzala, toi un bloc relié. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bo saka nanga te kominin. Hein? Aziza ucho benga oh yaya eloka relié zate. Karmia benga nga kuna yaya to lambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na ba provision. Mais bozo bisanga lelo. Lelo kaka na débia moi boloka relié zate donc provision to ba mama tie na provision na nda coûter. Ne te jouez pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bosala lisusu lokola anste, cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino na ba masa na bino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine na biso, topez bo s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez bo benga na numéro ya Cuisine na biso. Cuisine na biso. Et ko komisa biloko na bino, na ba famille na bino, paye pas ba masa na bino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabiso pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture. C'est, hein, ça commence notre grande émission. Merci à vous, chers amis Internet. Dans les portes heures, nous sommes à mon amboka, les grossitos de la presse, Benji Benzema. Je tiens vraiment à Opé Sabino Mbo, tes places dans ce besoin. C'est votre humble serviteur. Benji Benzema, les gros sites. Merci à vous. Merci Koyago Belisha. Maman on dit Wawa, elle n'en fait pas comme les autres. Merci beaucoup à Océan Diallo, Vitesse à Chrono Dollar Rebellé. Merci beaucoup à Costa Couleur. Hein. Costa Couleur, un patron beau gosse. Merci à vous. Baitou Balingabso, on a rendez-vous à www.congomokili. Merci na Baitou Basabona. Merci na Baitou Balingabso de près de loin. Je sais qu'il est ça nous cas excellence. Moussalo et CP Sarabino, on est là comme rendez-vous il y a chaque jour au topé sa émission. Je suis pas seul aujourd'hui. Na ki gobeta porte na un ya ba soda, il y a BCBG bon chic bon Jacques, mon corps il y a côté sur mon bien papa chéra télémi mon pandi na eboé au moins avec mon va pembe on a ça la ténor à l'icolo on a Rio de Janeiro on a habité les lois d'inviter na biso. J'espère que actualité là le côté na bango actualité me ça la biso tout ndo luki la bino ba bateau place là les poto me consolo na bi que lelo une invitation on a sengi pa na lelo tozane awa ba question na bino nyonso roko kisama cameraman nango ça l'effort là qui s'en déjà invité là. Merci puis mbote et belé na Rio, Boni. Oui, ça va vraiment quoi. Boni santé. Ouais, santé vraiment. Quand nous sommes ça c'est bien. Yo mo tant on milobe là, tant on le kaba o yamba on a internet, na ba émission. Tant yo mo mileka, o le kaka pour Rio, tout pour en actualité à lo batam chouchou. Pour la musique.
ça fait beaucoup de temps voilà et qui m'a battu la mato to bazana on kaka to ba retrouver on na ba concert na bino. Voilà ce que les réponse à na rolo bandé na bateau parce que nous mon lelo dernier yebo au côté combien de journalistes combien de chaînes et belé donc pendant des bangonde mutu ba ko sala pona moni ke tam super moi pe ne baye wana na artiste super moi baye na bangote mais ba ya Paris et étoile mutezo ezo bundisa to peut-être je sais pas on a réponse le ko za ngate on m'a dit tâtonner, tant sous étoile, tant sous la temps. Carrière, il y a Rio. Au moins on va tout faire carrière là haut. Tout m'a amené sur les zones difficiles que je qui ça maté. Puis mais n'a pas chéri. Non, ça va donc je suis là. Ne passera jamais inaperçu partout où je passe. Donc voilà, pour nous ça va. Est-ce que mon tant on a papa chéri na tant on sali pas na mon que babilo belo sala to kanisa tam so sala o koka o sala tam so sala tout ba pesa chance te ko babilo en tout cas ma mignon surtout na sala na habité sauf c'est belano ne bo misa disque te sauf c'est dindo misa disque te aussi belano pour la ninte disque ça problème il y a baroba on fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Donc j'étais dans BCBG dans moment il y a plaisir. Bah moment nous surtout ici on a zalaki. Moment où on peut à contretemps. Je pense pas qu'il y a encore long. Dans un bon souvenir, il y a orchestre où garder ngai na jeune âge nanga ti lelo. Donc parce que tant on a continué na sali même pas une année toké ko beta Zénith. Voilà tous na ba 29 ans. 29 ans. Donc jeune âge. Un jeune âge nanga et garder ngai lelo. Donc nadaka na bon souvenir sauf que wana ezali moment difficile parce que na vie il y a les hauts et les bas. Moment difficile na biso yango wana. Et je crois que il y a eu beaucoup de contretemps pour la sortie à disque pour avoir répondre yango na disque ba moko. Mais de quoi tout aussi ça. To yemba to si ça bloque tout dans ngora fin prêt. Il suffit qu'à lo baka pitsa la cabo. Ça beti cabo. Disque bimi hein. Je crois que Zobima n'a pas bientôt. Ça fait à la Kaibiso en 2021 pour ça là-bas teaser et bima ça fait 6 ans. Teaser et bima nzembo la laté. Bah contre-temps. Contre-temps ils a gagné. Contre-temps on a bino zanini. Non, chacun bah tu vois la biso parce que na éviter pe batu mususu bo yo tamuso signana bango pe bayembela bango tamuso nso boka pe ba kufa mususu pe ba silika mususu pe ba koya mongo ezate na yebité. Suka apende nini po parce que na moment au 10 ans 12 ans nzembo tamuso au s'inspira qui à l'époque wana bon lelo tamuso nzembo neza ba nekono mususu ba sala pe ba nzembo ba s'inspirer nengo s'inspirer ki kuna ozonga kukunde kubandela ba nzembo ngo to tika ngo bongo bibano ya kala. Non, chacun a sa façon de faire les choses, de voir aussi la chose. Donc biso façon na biso to lingi tout ça là est loco. Il y a tout ça au monde année tout atteindre perfection té. Il y a au monde tout ça ko ça là tout satisfaire parce que BCBG ezali machine à musique, ezali orchestre moko o bato belé ba revaka o bato belé pe ba copier. Alors tu peux ça bango n'importe quoi té. Donc c'est qui tout monde qui non to comme tu atteindre à 100% té mais à quelques pourcentages il y a perfection. Pour tout bien c'est la bino mais cette fois-ci vraiment on a fini. Tout le suka ya né. Cette fois-ci on nous c'est ça et mani. Mais nous avons mais suka année oui. Mais tout ça na bonne année té. Les jeunes les toi les bonne année. Ah. Et comme maintenant on peut lobby. So sala da clip. De non clip na linga so yi disque bimi. Ndena ça les clips. Est-ce que ba raison o sala disque na bino bimate. Et ça tipo baloba papa chez so admis disque en kufa. Na mono kitina mongongo. Neti todo tonga. Ah ba yo kate. Te non, même pas. Que soit bimisi disque en kufa ndi papa mba kufa pour ko bonisa disque. Même pas ezaka que bâton, ba contre-temps ezozala. Contre-temps wana na comprendre on te ya tempo ni.
eza baton contre-temps wana baton kaka so tobi tobimisa neti contre-temps ya suka oyo tolobi papa chéri aza na poto asala po abimisa vie na biso Cardozo Mwamba akufi ye azalaki parmi bamécène parmi bapartenaire ya BCBG. Il ne pouvait pas rester croiser les bras comme ça. Il devrait venir pleurer avec ceux qui pleurent, papa Cardozo. Il est venu. Après, ça fait combien de temps depuis Cardozo a Koufi? Tant que Cardozo a Koufi, comme l'orchestre Ezali, est l'orchestre le plus sollicité. Je dis bien, l'orchestre le plus sollicité. Après, on a tous un concert dans le Lubumbashi, on a tourné dans le Lubumbashi. Tant que Zongi, mbala moko vacances kangi biso ndenge to kangaki ba chetemba to kangi vacances mobimba. Vous comprendre? Ba contre-temps ezoya. Mbala moko fallait amata kendo silisa. 12 ans contre-temps. Amata kendo silisa contre-temps mususu. Il y a 12 ans. Yango mais problème est ça. Tout on va na Gilbert Moyo akana bijo bino sakana molimo na biso jo pena. Comment bijo pena comme na l'art biso to na l'art te to pas so beta mbata te. Comme ça transparent. Ça tala likam tokuta nango, tala likam tokuta nango. Olemba likam koloba te pendant 12 ans. Tant ya monoge tokuta na likam wana tant Cardozo akufa ya tout tokuta nzuna wata. So yuzo mona ko carrière na yo na moment autant so héritier baza ba leki na bino ba yena sima na bino ma plus banzembo koleka Rio. Au mona ba moment na ya ba les boga baza ba leki na bino ba plus banzembo koleka bino. Obangaka kolongwa orchestre oyo tozaka na makoki te tozaka na soutien te pour yo posala carrière na otamso banzembo zo yeloko belé pour ba mission so vraiment na banzembo na wana poche banzembo zo ebele mais yo ka moko na otomi balé na o tsala BCBG 12 ans ngo bimaka te o s'inspirer bimisa mususu mukolo nini Rio répondre ba tobata là o ba souci na yo so ita mususu makasi ezanga to batisa makasa ba to ko mebele parce que tout le monde a pe bandeko mususu bazali pe na ona patient basi ba longwe pour ba lembi na bango. Nous sommes pas jour quand j'ai bon misalo album na ba katanga lo boko misanité. Bon, au moni oko nous sommes pas lo ba que j'ai même na yemba kana kuna sileta la ne ka ola ne ba charba. Ba tu ba congolais ne benga ba baza ba beau parler. Mais ouais depuis moi na bino talo ba je crois mingi nani Fuji Gino mtalo ba ba beau parler. Je crois mon collègue Bima langage a changé. Voilà. Mon colonie est Bima. Tam sous lobby. Non, sans fiche, sans logo. Ah, tu as besoin d'afficher publicité de ça ma belette. Tu as besoin de afficher. Yo éviter que baisser nani balle de match ko Bima. Oui bien, tout le monde a bien, on a besoin de publicité. Parce qu'on a besoin de publicité, aussi tout le monde est yebi. Et comme maintenant on a si connaît trop sur la boue. La deuxième fois, je vais à la cap sur le chemin de fer et bimate tile là. Bas de match peso bimate. Ça stratégie à JB dans la longue bon. Te chemin de fer parce que balle de match yegoya. Le quoi balle de match yegoya et bima après chemin de fer ça disque na yemoko. Étant père de famille, étant moto mawatali so na bimisi chemin de fer ba musicien bon. Moi je me sens disque nata pour na ba musicien. Il le fait pour nous. Il devrait mais soit il a changé ma décision au lieu de chemin de faire une balle de match. C'est pour nous. Voilà, Bisson Sotoza, on a tous les gens prêté Bisson encore vie pour tout le monde a balle de match jouer au Bima. C'est bah secret nini. J'ai bien pris la bombe pendant 12 ans. De éviter ce rire aux élèves patient, patient. Toujours. On verra patient. Toujours. À tes bimina 2038. Toujours. Nakota ok c'est pour na balle de match. Nakota ok c'est pour na sala musana nti lelo to na. Ki musana ngono zoyemba disque zo bimate. Lelo to na concert déjà. Lelo to na concert. Nakota orchestre na sala. Et d'accord pour na disque te. Et tu as tes bimina 2038 yo saka. Tage. Yo longate. Oh, mais nazana ngati. Ngayo. Na la sabino fidélité. Banda kala ti lelo bozaka na tembeka ti lelo zaka na tembekeri ala fidélité na lakisa bino depuis combien de temps tant sur les nga na kota yi wenge yo za na école primaire je crois que na tapé juste oui lelo OK classe T donc na lakisa bino ya fidélité ah oui tes côtés wana penda c'est extrêmement bien affaire oyo na habité sur les actualités penda sur la tunion question té mana pote belé ba otuna biso
bon baoze na pena question affaire ya Bogis na Weranson na bité so landa ki affaire wana na landi yango te na oluka nina landango comme ça na ba précision à répondre na question wana ko sotango na landi yango te landi yango te nini bilo nyo sur l'équipe internet. Mais j'ai pas eu le temps, le temps de Rolandango personnellement. Et ça qui ma question tête en sous. C'est qui ma question tête. Mais tu vas traiter bino mabé ba Micha BCBG parce que tout le monde a payé j'entends Michine que la TV ko traiter wera o nyo soit traiter wera. Tenet ngabo je lui donne beaucoup de respect. Mais est-ce que tant j'entends Michine ça la bongo. Wana comment les gens t'amissent avant l'orchestre na bino oyo betaka avant ni blâmation avant ni lettre ya suspension avant blâme ya kosakanate patron gaza ya kosakanate tant gaza senga te ka cha micro bomo na nenga zo gaze ngai neti nenga za rio boy na kene ko manquer le roi de la forêt respect non na éviter non, na évité. Représentant ni pour nous. Mais ça d'abord non patron nanga. Ça collègue patron nanga. Ça patron nanga. Ça mbato ba sali banzela po biso to landa. Non. Abimisi pe batu oyo o pe ba patron pe na bokes na bango. Il est pour grand na makambo ya biso bato to landi na sima. Non, ça peut père de famille. Que nous manquait papa n'exaucer et que nous manquait respect. Ou que nous manquait musicalement papa n'a fait au manquer respect. Musicalement papa n'a JDT. Non, n'a habité. C'est que bino son orchestre pour appuyer les camarades tipo baloba qui ba otinda même pas. Moi je me souviens. En tout cas, ma cambo, je me souviens, quand vous avez polémique, BCBG maison mère. Moi, je suis allé, pendant que ma cambo, on a exagéré. Na m'adresser na roi de la forêt. Patron n'a pas dit, oyote. Mais Guéreza, Abirio, tu es allé trop loin. Donc papa chéri a encouragé jamais bêtises que non ça non. J'entends Missine pour votre information, il a été blâmé. Gazaye na blaguité. La blaguité. Na blaguité. Voilà. Mais ce que comme on a monté le roi Bogis Bonpé n'est pas dans BCB. Mais il tient à ma propos na pour na JBMP ko ki la relation a bien à papa chéri. Azala na relation bien à papa chéri avant Kota Wingé. Aza musicien ya papa we mamaleka na plateau akumisa papa chéri. Et la relation na bien na. Wana Kota continue BCBGT. Et la relation na tisiko azo continue pour garder relation na papa na bien na. Soit respecter JBM puis enfin respecter PO parce que tu viens de dire là que Bino Soboran a respect au papa chéri blâma kutu j'entends ici à propos ya propos tenir j'entends ici pour na camarade ne ranson mais ko traiter ce que camarade ne escroc ayi ba banzembo apesa wana sikolo ko ngana tala ki ngote nazana na précision à répondre j'étais naïf jusqu'au tout au début na précision te na ba réponse na répondre à landi ngote voilà ah bon oui à landi ngote mais ce conseil goza la Weranson aza grand frère nabiso aza patron nabiso aza vieux nabiso na yebi que même Bible pe ko sepelate ou manquer respect na aîné Bible ko sepelate c'est vraiment pas bénissable ya bénissable te que nous manquer respect na aîné na yo mais ce que le roi na za quitté na landa quitté na yebi te pourquoi atena ba propos wana tonga na kolandango mais albi pona nzembo apesa nzembo alinga mona landa ata Pierre na via wera fita imbongo te mais apesa pe jibe banzembo jibe nda apesa ba wana tango apesa ki banzembo na nga za quitté mais bubita ni mouvement moko te le wana Esaou le nani Bogis avec ko coopérer na roi de la forêt na BCBG
nazokanga na BCV tanga pe bakomba nzembo apesa JB Mpia tanga apesa banzembo lokwa bezawu yo zalaka wana je nazalaka wana oyebi ke nzembo na ye après alobi ke bafuti ete après alobi ke bafuti ete donc c'est que si je comprends bien azo silika azo revendiquer ba droit na ye c'est ça bon wana ko ça na raison kasi mais pas kokende tina ko manquer respect mais ko senga mbongo na ye peut-être mais 30 ans passé ba droit na ye 30 ans passé ba droit na ye tango azali nyongo ezaka ndeni yaka lelo yaka lobi ti ba mo repesio kanda et 30 ans passé wana passé soki combien des années passé ne ye ko pesa kanda ne bandeli wana eza ko pesa kanda te po ezaki nano récent tango ngana za na nyongo na yo yaka lelo yaka lobi okukisi inane chou musoko ya en tout cas au manquer un respect je crois que ça on a tort te ko manquer son respect au bagamo te ko revendiquer ba droit na ye azana raison mais ko manquer respect ndazana raison te na yebite so zo comprendre nuance wana ko revendiquer ba droit na ye ana raison mais ko manquer respect wana nde azana raison te leo na Kinshasa rio so moni procès bogis na wera na TV salonde et ça nga mabe na osepelate asepelate oza po en côté dans un pour en côté conseil ni européen ça dikamo to katanga état rio conseil na bogis aza frère na obetani na BCBG oyebi ke wera pe aza camarade à patron na bino bon pour tout ça on amiable tant que ba musicien conseil ni européen ça bendelanga rio to si salikamo na rio lelo conseil na groupe ça que na banana na grand frère na grand frère ceux qui osui eloko mutu luka aussi ça na mutu yo mona no banana pas se respecter aussi sina mutu zaka banzembo te makamnyo soka ya banyongo o banana pas aussi ça na mutu pona ko se respecter na bogis ozana droit ya ko revendiquer ba droit na yo mais t'as pas droit à manquer respect voilà ozo composant nzembo oui sozo te kila mutu nzembo bateka na prix non la nzembo déjà eza art il y a esprit art esprit dans na prix na ngote et dépend car na ndenge arrangement ekoyi kozala parce que ça ndé ni pese exemple non oyo so sala on a arrangement ni bon to pese exemple mon pour base clair te problème na ngeza c'est yo composer nzembo oui non pas mutu otekela ye otekele combien arrangement peut za bandé non so teka ba prix œuvre d'esprit n'a pas de prix yaka par rapport kaka ndenge mutu otekela arrangement na yo ya lokwa pe wana ko teza œuvre d'esprit te mais na pesika exemple moka muke libanga par exemple libanga ils ont représenté mbongo moko boy mais batunya ba prix na bango nous je n'andimite le quoi adoyuwe parce que aza moto to coopérer ne bien to yeba na ye rio linga bwaka libanga senga adoyuwe mbongo mais rio senga libanga mbongo libanga na moto o ba yeba na ye te na ko senga eza droit nanga mais mbongo pe na ko senga libanga tam susu pa na yo yo na ko senga mbongo libanga adoyuwe teme yo na ko senga mbongo libanga mais na ko senga yo mbongo na senga ki mutu mususu yo pe na ko sengo pe awa peta adoyuwa donc za petit na biso yo pesanga atabo donc prix exact na makambo art exact voilà rio basi ba manze mono bani boyo na kese mo eminze mono sans pesa bango ba parti na ngebele ye mama ye mara tout ba disque be ma bima ko ba bilo na ngebele ye mama kuna sur ça la démarche ni tant kutu ngana liboso na chai litonge na balle de match na chai litonge mais na eza sous litonge te na changer na ngana nzembo ngana kena na ko réclamer te na telika na seki na changer na ngaka le roi bilanga ezali changer point le roi bilanga inspiration te ko changer pour nani na changer parce que ba yimbi dia ba partir na pas batu non il y a une partie ton artiste belé bon ba dit pour ton information ba dit que belé bimaka oyo ba bilo ari se retrouver na kati peut cet exemple moro te na ndenge mabe sans polémique non c'est sans polémique on est là sans polémique parce que toujours solo masolo art tu vois rio on a un bateau ba pesa bateau de sport lobby alors on a l'exemple à suivre ndenge mabe sans polémique ça ce n'est pas moi
Comment on va gagner pesa qui intel. Tu pesa qui était en sous. Soit on doit y mon placement ba Jean ba qui na ba pesa intel. Vis-à-vis que dans la usine ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. C'est pas moi. On est à genre n'angate. Il y a genre n'angate voilà. Mais oyo qui ont déjà gagné rideau. Mais oyo qui ont déjà pas bateau. Na yoka déjà. Et belé. Celui qui a né malchance c'est ça qui non. C'est pas moi. Au somme to lobine wana eza Rio te. Ce qui est Rio. Moi ya lobe za te talika lobi ah. O leki noka. Ça fait combien de biso alwa to ba macha mumen. Ça fait combien mako abumina. Ça fait combien de temps quand na nzemo changer ba partie combien de fois? Nzemo na chest tour on a changé partie na yembi kamba mo. Liboso li tongende na longola kyango kaka quasiment. Na longoli on a changé ba partie. Na longoli après na change mon mosusu. Surtout longoli bon eza kana charge ya papa chéri to yo moko. Nga moko evre na ngati. On peut changer après même papa chéri par exemple. To benge prise na monde nze mwana ya mutu mo sani ya tiango déjà. Na informé patron. Patron en tout cas na retiré. Nga liboso na yeba été ki ba retiraka. Mutu apesa idée on a retirer les affaires. Faire ayebi sanga jour moko ba oti mikili. Ba romi balé na ex patron na e azana deux patrons. Kofi Olomide. Ba oti na autant comme on était. Ba romi balé ba oti mikili. Ba na Kofi Olomide. Ba oti mikili ba romi balé. Ba ya ba na kina. Atali skuto za sa l'émission na Joka. Na cha mal au cœur o ebeta ka mal au cœur na chakate na chaka mal au cœur mususu atali atali to présenter banze mon TV atali ti après on a fait une constat ça li constat mba moko atinenga maloba to kutana nae tant to kutana asinga no Rio nzembo wana eza bien mais eza nzembo yo ko chatter par rapport à nengi yo yemba ba dire na oloba o za faire ebsanga par rapport à nengi yo yimba nena yo kela yembel na yo ko changer o cha nzemo net na bajar boy comprendre na changer o ko retirer na yo non net yé ataka nzemo mususu tanga che yango amoni ka yango te retirer cha insecticide on retirer après c'est mususu nga siko na retirer na ngali tonge na retirer mal au cœur wana iboso na chesko mal au cœur o ebeta wana mais par rapport à conseil ya frère na ngai bogarda ba bonne relation solo frère na ngai ya ngoto te soko ne frère ayemba so okipenda rio ninga yemba eza net ba style moko ba style na biso ngoto wana eza kingoto ngoto mabele mami Rio voilà ça va le faire la grand chanteur et puis on va le garder monsieur Noso aleki na ngai na bandel question tant ba le faire la grand chanteur on va le garder monsieur Noso na ngai pe on dit non oui nandimi zobanga tonde te nandimi aleki aza bon chanteur mais à grand t'es un grand chanteur, j'ai dit bien, je n'ai pas pesé mon grand chanteur. Quel est le Missenio son oyemba? On a gagné, Nathalie Koumario. Quel équipe va Missenio son oyemba? Fait rigoler. À l'équipe n'a pas oyemba, mais na maillé le temps sur la musique, temps sur la l'équipe. On a une expérience à musique collective. On a un ancien musicien, mais la voix, la belle voix, sortir la voix, à l'équipe n'a pas. À l'équipe n'a pas. Je te dis bien. Ça n'engage que moi. Ba chanteur na kotanga lo ba chanteur net chanteur le soleil non chanteur wana ka il vous chante mais non ala parmi ba chanteur ba yemba frisson ezo bimangai ba to ba soleil wanga vous comprenez bazana bango ba lo ba vient na la sa Carlito o lo ba rio yemba ndemo na la sa Carlito non na éviter ngana ndima na ngai ngapena leki bele so tu to chaka no rio leki na leki bele mais o sko baleki ngane na otanga voilà ba to leki ba 3 te na otanga na tanga pesi exemple je peux pas na ko bana ko citer na yo po leki nga oleka ngana oyemba ouais ba nga yimbila kote nga leki okande na fa l'émission pour o la médecin na ngai donc voilà donc ma belle rio ezaka vérité
mabe na ngande ya mainda ko pour la vérité mabe na ngande vérité différence faire gola ole kinga na koyemba mais na koyeba ko concevoir musique nga na lekio nga za ancien na yo na lekio na ko concevoir musique mais na koyemba voye bona BCBG laisse tomber ko na nga lekio na yemba na BCBG ba tout ba chanter tout BCBG ba leka nga koyemba oui maman ba chanter tout moni BCBG eza machine à musique bazane mutu ma mujidol aloba ine pona wenge akosa ene jidol kutu donga aloba ki aleki ngai kasi aloba bongo te maluba bongo ti yemo bati kasi aleki ngai jidol oleki ngai ya jidol oleki ngai conscience na siko et reprocher yo ozo koloba ti point te nazo loba nga mabe na ngai mabari yo nde koloba vérité moi place mabe na ngai zaka vérité différence dans toutes nos questions aux musiciens zala pour contre on va zala mettre au village au milieu du village faire na fali na le camion na yemba te wana olobate na olobate po ba nyonso ba bigi na otanga faire po rio alinga faire makasi ba nyonso ba bigi na otanga faire donc na olobate biloko lubaka maman na sina lobite vraiment ça fait de bien c'était Rio alors vraiment invité la biso on est en train de décortiquer toi entre solo là vraiment maman qui est tellement bien Rio projet la carrière non tout le monde papa chéri projet d'avenir ya Rio c'est secret bien sûr aux ala ba fan ne belé ba zo souffrir ya royo comme ngono tellement kala batel na ba nostalgie na bongiselo question Rio, quand est-ce que tu as disque, on pense à un disque, on s'appelle disque ou pas? Quel est encore direct tout droite? Au côté de la pensée, la rapine qui n'a pas fallu que tout droit car bon le que nyoka nyoka. Quand ça la disque na BCBG ça sujet tabouté. Ça sujet tabouté. Papa cher personne autorisation à tout le monde au concert nos disques. Tant on a comme après dans sala na ngai. Sala te na ba expérience na ngo ba to ba bram ba pesa ba na prêté on a comme après dans sala. Cause la pré. Na sala mais na olongwa BCBG te na olongwa ngaza BCBG makila. BCBG c'est mon ba mais za orchestre na ba te ba yaki koya. BCBG c'est nous, c'est Rio, c'est Kibens. Nous sommes to banda qui c'est Chai. C'est nous non. Monsieur Ibou da longa na. Te kasi na oloba so to longo su bongo na vaccin so ba kati makila. Tia makila na ngai na vaccin mukuru. Okoza pa ozaki na orchestre bo bandi yango e makila so ba kati bina nkomo. Mais yo loba bongo to moni na Chai ki pa wera fula Makila yeta musu makila bandunduti. Okomate. Bandunduti. Mais makila Rio comme mukulu conspiration trading. Olinga jibe boyete makasi olinga jibe olinga bana jibe omoni so kangi photo ocha Abraham piana okangi photo oche Gianni Versace okangi photo oche Sunani Junior piana okangi photo oche Rio okangi photo nano okomona à peu près neti sozi ya papa chéri kayos kasi siko yokolo baneti ndeni siko tanga vanda boya talio Rio talio boye yemo jibe piano mkomo ta ibiso Rio nga nena comme ça da carrière na bula yo pour ça la carrière ya ninga bo nena mona ba fali ba sala nena mona ba nani ba sala nena mona ba héritier ba sala nena mona est-ce que mkomo ça partage ta maman ya vie na yo ko en fait a boulé le moment tant que présent na mona fidélité o yo za nango ba depuis yo kota mouvement wana non ba yo ko to ke ndo lia ta na mira ba voisin na ningo trahir président na mais ça ba idée yo pesa pe ko ça na un jour. Maintenant vous bêta lisolo bon te. Moi mon ke pas bêta mbunda ba kolo pe ba bina. Ba idée na pe ko ça na on pe un jour hein. Asengi papa chéri Solotani, beaucoup de respect, je te dois notre leader Rio de Janeiro a un talent. Oh ba tout lelo tamsu ba ya concert wana po ka tamsu voana. Ce qui a idée ko salama quelque chose pour la mamba la vanina kitcho lobby
ata des singles moko boy et kokuti até le côté ata avant bal match bima tout le monde ata des singles mona comme Rio et ça la paix que bato balinga avoir na yo wana oyo garda comme étiquette comme cachet on cachet hein et cachette comme cachet à BCBG ils arrêtent na top on en demande dans la signe papa chéri na biki voilà et au sala bien et c'est comme déjà ce jour soit tout nya biri on a oka ki kolela ya frère na biso Benji wana nga senga ki zoa des singles officiellement et c'est comme ça mais ça pas moi yemba déjà to banze moza to banda so banze moza de belé te wana na ce qu'on a prêté soit lobby na ça est-ce que faut non comme après na profiter tant lobby bongo na kansi mutu mo boy Dadi Lukombo le patron de Frat à mode Frat à mode na Lyon wana so ngola ta bien beau donc faut na contacter l'habilleur des stars l'habilleur de Lix Dadi Lukombo et Frat à mode. Ah merci. Ça fait 2 mois oyo dans l'espace Schengen moto il y a plus de 4 concerts on a habité sur la au courant. Pardon? Dans l'espace Schengen moto il y a plus de 4 concerts. Ouais. L'espace Schengen on mona ke bandi on so ba combattant ba bundisa bino. Tout à fait. Pour la maman musique. Rio tant on mona ba bilo bon pour la carrière. Très mal. Ça me fait mal. Tu te dis quoi? Ça me fait mal. Est-ce que IDP ya ka aussi sa solution les kamwana? Bon au fait idée yaka sauf que naza na taille wana te ya kosisa ngo ma idée ezali teka idée wana idée nanga ezali moloko président Fachi Béton ye pena so te mpo balinga tokende poto te mpona bamusicien batukutu te mpona bapoliticien babebisa mboka bamusicien lokola basutena bango d'après bango bamusicien basutena bato bazali kozala kobebisa mboka yango wana bacombattant bazali contre biloko wana yango nde batelemi na bandule soki mpena tolingi ndule esila makambo wana esila non yango simple Fachi Béton ake asololi na homologue na ye esila asololi non nga na mboka na nga parce que France wana eza pays de droit monte bokechu bakangaki batiki na batiki basaleli ote donc parce que ça pays des droits non ça a droit na mais sikoyo yo président de la République so solo no homologue na mtena mutu so atanga mizairo d'origine ceux qui congolais d'origine ceux qui asali boy en tout cas na a besoin na mboka nanga ba sala ngo soutien Fachi Béton sala ngo ata pona biso tout souffrir Paris wana ezali centre ya culture na monde toujours evre sukunate pona bien mboka na yo okosala ngo nde namonaki okenda otala ba Dieu merci mbokani na vesi na hôtel avant babeta match okosala ngo te esala bien makasi voilà. Merci beaucoup, c'est un message hein? Il y a vraiment un message à motema malamu parce que nenka ka ba joueur ba beta rapport mboke za ba mission ba beta pe pour le drapeau mboke telema alors pour ani ba joueur politique ils ont quota ba musicien oyo ba lera même pas na mamba politique ba souci na famille na bango vraiment ba ola ta kazaka mais pourtant ba joueur ba beta wana ba zonga rapé na ba poto ba ko tambola na bango pe bien musana bango ata beta na Paris ba beta na bango bien mais bis ba musicien ba on n'aura pas si souffrance ba mbebele vraiment pour na boys et ça là vraiment tellement bien té président Fachi vraiment message à ba musicien qui a tout monde comme vraiment na suka Rio tomi vraiment na suka to mo kela na suka mais siko question mo ya suka ka ya cria ya kio ya suka Rio est koka na monoko ya pasteur Denis Kolobaki falini mtazana clear kobeta na poto à part yimo muso obeta te yimo ngona ba sensible wana na ebite so ya lobela yeka mtabeta ki na ebite so ya lobela yango na sens nini oya lobela ki mais na ebi ke fali abeta ki par rapport à nenga soyele la ki na bango négociation na ye na bango je crois que artiste me super rose appelle la stratégie na e ou à négocier pour beta peut-être dans sens où on a peut-être mais il y a le bel qui ça n'engage que lui
Merci. Message de paix na ba YouTube Talirio et puis ba fanatique na. Message non na osenga adoyo mutu nanga na chaîne nanga ya Rio TV. Na otoyo koza victime ba ebinga matos. Ebinga matos et puis cameraman nanga o etikalaki ake ko filmer na cortège ya président de la République tant ya tamba yamba ki au moins mutu mo batuta ki wana na cortège wana aza monteur caméraman à Rio TV. Donc tout le monde est président côté là en hôpital. Un hôpital après nga pena ki na chijika pembeni nanga nga pena garçon batuta ki wana papi banda la shooting. Donc vraiment adoyo mutu nanga oza ba caméra ebelé oza ba ordinateur ebelé ça langa ta donc message dans l'ancien abat. Merci adoyo on l'a déjà il y a dans Nelka ba Fossette il y a une équipe je crois message les a capté Rokoma message na ba fan sur hôtel au lelo bataliri na ngai ba na besoin ba mona ko mais ba na pour ça ba retrouver sous voix na oli sous na ba tibia sika nouvelle opis ne ba lobaka au promettre ba oni. Donc bon dans la calme quelle que soit la durée de la nuit le soleil finira toujours par apparaître. Bogoyo quand abino bal de match niveau to paloli bogo sepela vraiment eme dollar mutambo lwako mwana malu jiba kankambela wasungula gajiga gola Patrick Jamba mulunda wa bantu Marlene Mulangala mugaji mwana jiminu papa Jeriji Bempiana mwana bintu wa bajinabio éternité ya bolingo atanzo te kufi amour réseau vivre ata dans l'au-delà na kotinga mokaka Julie appela bifunda bolingo ateza kilo jamais bakomemisa yango na portere wow voilà boyoka mongongo boyoka oza ça vocal nzemo nanga boyoka banzebo zebele bon sepela vraiment tara BCBG zali machine à musique eza papa chéri eza artiste à œuvre bon sepela on a profité quelques félicitations on a profité na saluer Patrick Jamba le millionnaire japonais na salué comme ça dixième piano tonton Stemai Cherichi Mangamwa na Nzambe na pesi bambota trop na pesi mbota trop na SP Manzoki la femme de l'X Dada Kanda nazaki ne place na yo tant makele les zaki Dada Kanda vraiment félicitations mon ami né on lambeli biso stade wana vraiment bino ba congolais bon mon ndenge ko na bino lambeli bino stade donc bo pesa y confiance ceux qui aient pour investir na mboka oyo botika ya investir azana ba idée belé ya ko sala pour na mboka dadi lukombo frata mount to peso mbota trop place aux alliés to besi mbota trop na petit nangai ambassy oh ambassy bourgeois non pas bourgeois bourgeois te ambassy bourgeois na tangi yote na tangi le ambassy muchoko na peso ba moto place aux alliés bourgeois pe bon pa peso kana porter kaka na peso ba moto pe na pesi mbota trop na petit nangai Richie Boko soda makasi ya papa chéri la pesi bambota trop comme ça na masa nangai papa yeyikyo la pesi bambota trop na Guijou Maël le leader de Dallas la pesi bambota trop comme ça na Espiritu Santo Willy Amouli prince Bemeno de Dallas la pesi bambota trop SP Manzoki la femme de l'X SP Manzoki tala mototika kina pande zonso kaza viva tope ati azongisa kine molimo yo moto zalaki no ko karetsenga iko mingi vraiment ningango pena mingi pena nzemwana merci à Jean Mayas Forza Italia voilà Forza Italia Jean Mayas Motema Clément Mayas yazana banika bokele ya bato ba pegi bokele merci beaucoup na Océan Diallo vitesse à chrono mbongo belé vitesse merci beaucoup na merci Koyago Belisha
Maman, on dit, elle n'a pas comme les autres. Merci beaucoup, na patron Costa Couleur. Je te salue. Patron Costa Couleur, c'est autant qui est déjà. Tangelanga et Roger le combattant. Roger le combattant. Les snipers de Papa Chéri et de Fachi Béton. Et de Fachi Béton. Autant Gelinga peut se souvenir Jean-Pi Monga. Jean-Pi Monga, la mona mabe. Oh bébé, c'est bolingo. Venangai. Jean-Pi Monga là. Tu vraiment la souka. On a habité ce cameraman, on sait que tout élément. Pour aussi, ça vraiment. Émission, on a vu ça à debout. Ça qui n'est pas fort. Donc, on a ça l'émission. Mais oh, vous voyez comment ça a passé. Trésor on colle l'intello. On a ça attend qui déjà. L'intello. Déjà ça papi bandala. Oh batuta qui wana. Ah vraiment. On a mon président côté qui wana yaki. Oui. C'est là boulot aussi d'enveloppe. Président yaki. Non, il faut d'abord moto abika. Akoma bien. Mais l'hôpital nous sommes ta foutu président. Mais bon achichi petit nanga papi bandala qui nous kotana. Donc pour la caméra de bamatos de bungaki ya moniri au TV mikolo ezo servir penda bien te donc na sengi pena mutnanga adoyuwe na sengi na télévision na ya pe ko lakisa non pour caméra oh pena ba filmer na ya danger oh kokopesa nga ngote linya ngotro mais le kala ngata ba DSLR kaka banini moi ordinateur. Merci Anel Kaba Fosset. Kitoko Magas. Merci à vous. Merci à la prochaine. Journaliste Kitoko Boué. Vraiment au lobby singa vraiment bana tongo boulondex ko boulonde za makasi sansi bana tongo na saïbe émission mais bon ça dit qu'on émission si voilà ça lui facile. Bye, à la prochaine. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.